Mbolina mabweke. Mbolina. Soi-disant Karine Mokonzi la baronne. Wali boma na mutuno. Omeline liamba tolone. Quelle audace. Na ebite bino ba Karine Mokonzi pour kaka réseaux sociaux et ça biso ba accès moko boye ya ko s'exprimer librement à qui tu veux. Yango bokoma na ba audace wana ya ko marquer ba autorité en beaucoup respect. Dans quel droit yo Karine Mokonzi ke ndokolo na président osa obligé, osa obligé. Tu es malade ou quoi? Soza mutuno ezo balu keza na ba persona kati kene na scène pepe kene pas ba théâtre ba tala yo mutu wana bi ba peso ba kisomé yo moni président comme camarade non yo moni président comme torchon et dit que et ceux qui et vu qui coulou aboti ça au moins au respecter ta et comme ça torchon na réseaux sociaux yo moni président comme qui basa to président a comme soulinou oyo zumikolo ta bino bozo luka bo fingi sakabatu o biso tozana biso na intention na kofinga mangote yo mto ko obligé président sala oyo lingi Karine yo nani obligé président yo za obligé tala bilama o tina libumu wana po obota mama pasa lokuta wana keba to ya ko vuzulo bilama na libumu keba kena ko sisa makambo yoza kuna ukumba zeni ukene ko kemba mwana na hôpital ubimisi mwana poa ninga mwasa ya telemela na zolo bake mwana za ya yote oyebinta ndenge ko se justifier te ndeo zo courage ya ko bota courage ya ko ba président oza obligé ya ko linga falite ya ko pona falite yo mto ko obligé président président ko sala yo ndo obligé ya wali boma ya Karine ni boluka biso nyo sote to koma ba maboma na TikTok so bo mona mso tchaka na se pona mwa ba respect ya mibali tozana ba ona ndako ya ba famille ya entourage ya bana to boti ba si ba koli ba ndo pese so ba koko beto tchaka mona se ni te sa biso na bino beto mbanga tanaka na réseaux sociaux beto mbanga tabi tenzako gouvernement peut une décision quand il peut TikTok mais quand il m'a dit comme ça bino ba to liaka na TikTok c'est aller bovu Kabila le père ayaka ati akeko tindo la koko wendo sa sila kine gaz amatisi Nicolas pesi ba honneur pourquoi boloba kite tant Kabila le père apesa ki nani koko wendo ba honneur ba nyoka longo bazalaki ti papa de tumba bazalaki ba pepe au petumba bazalaki est-ce que au monde qui bat telema qui balobité il fallait pour nané pété au petumba il fallait pour nané papa de tumba il fallait pour nané kalongo et comment que tango ba honorer comme il faut ndenge sengeli ils ont obligé faire le président à pour na faire toi féliciter faire ça il faut pas féliciter donc tu veux finir ça faire mais ça va vous autres un respect de les pas faire malgré que ça va voir mais ils ont un respect de les pas faire parce que ça la musique a bien op nous autres y m'a fait aussi là mais bilan tu veux comme finir ça car nous allons boma moi la côté il y a yo moko qui na maternité okende moi la bini moninga moi ça ya telemela yo aleza mwana ote ozangi kutu bâtiment ko pousser oyebi kutata ndenge ni ko se justifier te na bango konzira kaka na voix presse le quoi ya tout ne moi na ikodi mais yango na justifier na kena la police moi na yo moko bota ninga moi ça telemela bisa mwana ote justification otile lo nano solution monante nde makasi ya koya ko na président président za obligé de makasi nga penda ivonde na za mwana nga ya suka penda ona kenda na maternité na poussa e pour passer les qui na yebisi docteur nga lobi docteur e pasola nga libumusala nga césarienne docteur abi te mama ngonga tango ike kuko e kuko bota ngonga pe kuka na kemba mwana nga na bota ale mutu moko bimaka dans les miawa e yebisa nga na mwana yote nazanga argument ko pousser
Quelle aussi les sacoubou la place dans ce boto le mois place dans démentir que moi naza ya yote. Ou le ya collé qui s'attend moi. Prêt tu t'as non va obligé imbécile. Vraiment tu as l'audace hein. Makambazo ba kuza ndoki na réseaux sociaux na moni za ya solo. Moto azaka na ndoki azaka na ba courage moko ils a rappelé annexé. Président camarade noté. Président Mouninga noté. Comment on est choubidouté? Choubidouté. Président choubidouté. Qui est ban président? Beaucoup de respect na président de la République. Fatia zo bunda par-ci par-là zo kenya zo sala tout pour que moi bon. Bon yo ya o ya ko na président, oza obligé ni yo obligé président ni. Obligé président de la République ni. Voilà ma courage et belé hein. Keba no Karim. Keba na ekebisio. Na kebisio. Nana bundaka nga moko. Nana pante nga moko na bundaka. Et puis na bundaka na bijou te na bundaka na voiture te na bundaka na mbongo te na bundaka na maloba. Oyo koyela ngolobi oya na bijou ona na voiture oya na bilamba nga bilamba te na bilamba te na voiture te na compte na banque te na bundaka nga moko na monoko na nga. Et puis à partir de l'eau nga moko na zui le devant. Na komi porte-parole à président de la République dans les réseaux sociaux. Ma Denise, numéro na nga na zo tia yangwana. Tindanga kana ke na kutana na makati la fondation. Comme ça, tu signé contrat. Bana lelo na komi porte-parole. Oya quoi ko taquer président de la République, nga na ko contre-attaquer. Na lobiang. So na ozo lango salaire na kasi papa na bana azana kimia au pekisanga te po yebi ke moi salaire ebimaka wana bana nga pe ba ozana kimia ba ndekupe ba ndeko nyonso tu ba ozana kimia po ba yebi ke za musana sala moi eloko kakekota numéro na nga yango na madeni tinda nga ka pa makati to signer contrat ya buyo comme ça na ba no sala ngo kitoko ba o ba pita ba mbanga na ba o fait ko ko finga président ba o le kananzela na nga Wali boma. Bino moko mina ba monopole moko nazo comprendre te moko mina ba courage moko na ba audacité moko boye ko ya ko finga ka ba président de ba autorité mboko ndenge bolingi nyonso bolingi président zon a droit ya ko sala choix na ye na nani alingi à qui il veut et quand il veut. Bango mo ba musicien ba bi betande binande yemande fali a betinde a bininde a yeminde a tondi sinde stade de France ndé yango na zo mérité même bango na écoute ba ko féliciter ba bi oza mobile bongo yo Karim Mokonzi faire rien moko féliciter fali bino mutu bo fini sa affaire pour biso ba auto sala na posa finga affaire te ba respect belé na affaire pour sala pe belé na mboko ayema banzemba kitoko oyi masabité mana biso oyi bimisa wana posa kufingite me bino moko bozo fingisa kae ata kutubana mapasa babota bo compara affaire na pali twani baba tuni bale disi ata bana mapasa babota moko omona za brillante pour le kamuninga ya marama nzambe bino ko faire comparer faire na salite ba mutu moko te mutu na mutu na effort na zota aboniko boni Karim Mokonzi boni bono zo ningo lekisa kesi sana makambarieta si sana makambarieta pona kosukisa ma Denise Nyakero numéro na nga yangwana na che nga banda lelo na komi porte parole na bino na kati ya réseaux sociaux o ako attaquer nga na ko contre-attaquer tumba batana nano to bimisa nano ba mama dinga misu comme ça tout à nan so esuka neni po bino nyoso bo komisa biso ka bongo. Otuna ki soki Marc Denise le quoi président comme warrior ma Denise azana ma Denise pe asa warrior point barre na racine na suki wana